Bonjour, 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 bonjour ma famille du cœur. Napesi bino mbote mingi, bonne année 2021. Ma vie, puis Mko wazima, est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Ni tout de mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Faites-moi savoir si vous allez bien. Ngaina bino tokuta na kana ba commentaire pona koyeba ke bandeko na nga baza malamu balingaka ngai basepelaka na ngai. Na pesi bino mbote mingi na présenter bino ba meilleur vœu de bonheur, de prospérité, surtout la bonne santé. Okoza na mbongo mais soki oza na santé malamu te ezalaka kakokoso pe mikakatano. Yango wana toza kopesa nzambe merci yango naza vraiment ko souhaiter bino ba meilleur vœu, naza souhaiter ba bonne année 2021. Nayebi ke boza kozela tosala live. Nayebi boza kozela tosala live pour mutu nyonso fa présenter ba meilleur vœu na ndeko na ye na baninga na ye eza vraiment normal, eza important. Normalement, il faut que la live n'a ce dimanche le 3 janvier. Comme on dit, l'on propose de dispo. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas eu le temps. Moyen à ça, la yango exact. Voilà pourquoi. Donc, ça, la yango nzamba sunga. Ça sera ou pendant la semaine ou le dimanche prochain. Quand nzamba kosunga biso. Mois de janvier, nyonso. Ezali kaka moya. Mois de janvier, nyonso. Ezali kaka moya. Ba joyeux Noël. Ezali kaka moya. Ba meilleur vœu. Tout ça. Boza la kana patience. Alors. Lelo na yeko solo na bino maman Elia Nitu. Deuxième maman na yeto solo ne boyebi to mesina ko solo la ngai na bino. Nebsa bino ke masolo mususu za la kanga mo maman Elia Nitu na vandi wana naza ko betela bino ke botala boye situnga na yaka mingi na conseil. Masolo mususu ezalaka mutu ye moko apesinga bina nga maman Elia Nitu tala likambo nanga eza boye. Na uta ko sala bino émission ya ndeko na biso Micheline wa etika lui veuve. Pourquoi? Parce que na jour ya nouvelle ya bimaki ake komela yake na volonté na ete baninga babimisaki ye. O tozo so alelo na tsela ki bino émission mususu na epse bino ke ndeko na biso moko mobali akenda kolinga mwasi na Congo, tango lingi mwasi na Congo e ko causer divorce awa na mwasi na ye o bina kuma mama Micheline. Mwasi na ya bimaki na ndako wa sundoli ndako abimi akei ezalaki pamba te. Ezalaki te kalingaki mobali te. Ezali parce que baseleke ba mauvais sort, baseleke ba kisi. Ba kisi balesaki mobali akoma kanda. Ba kisi ba cheki pe mwasi akoma motema moto. Esaki mwasi tika ndako ne ya libala asi manzela abimaki nende toro ba mebo libala pe ekufa. Ezana ndeko na nga moko ya mobali ayokaki abenga kinga ebisinga mama Elia Nitu nazana lisolo moko eza à peu près pareil na peso lisolo nanga komo na papa Didier Masamba abaki tanga kombo na ngai po bandeko nanga ba yebi lisolo o malamu kombo na papa Didier Masamba mwasi na kombo na Hermeline na chela bino voice avant na développer lisolo na chela bino voice na boyoka. Ouais, bonjour maman Eliane, ngai na zo pesa histoire na ngai suite ya makambo elekele nga na couple na ngai na relation na ngai nazali na mwasi na nga. En fait, j'ai connu un problème ya jalousie ya mwasi ya camarade na ngai. Nga nazana fiancé na ngai, tozala ensemble na ye. Ayaka mo azana pa ba parents, mo ayaka mo nde ezalaka ga so bozana ba fiancé, mon fiancé ayi pa na yo, alambeli yo mo azongi na ye. En fait, azali na meilleur ami na ye. Azaki na meilleur ami na ye, ami vraiment ye, donc ami intime, ami na ye, banda na ye vraiment, keti ba collège, ba keke ba université ba nini. C'est que yako sala ke tonga na lingani na mwasi na ngai, camarade na ye wana azaki na moi jalousie. Jalousie zaki ke ngana ki blédard, azaki toujours ko critiquer ngai sans que même amon na ngai. Na ko yebsa mwasi na ngai, na moni camarade na yo oyo a lire o azoya na ngwe pa na ngai. On irait et comme jalousie parce que muto yebite reporter jamais ba jugement négatif sur ye. Ayebi ngate amona ngate mais comment critiquer nga kaka? A critiquer nga kaka bon na kipate. Na boya ipe goya na kabola mwasi na nga na camarade na ye. Mais nepse mwasi na nga ike camarade na yo oyo aza jalouse. Camarade no aza jalouse, faut faire attention. Omonika bana poto bazana mo ba réalité na bango le roi ba mesane ko za l'ensemble bazaki na makam na bango banini azomona ka bon c'est ma copine et tout. Siko eloko ya ko sala nini
tant tozo vivre jour mususu moi si nanga bon na invité pe quand même camarade nanga aya na ndaku camarade nanga tanga ye na ndaku boy camarade moi si nanga yi tanga esko na ndaku pardon tovandika na ndaku ozomona mutazaki agité vraiment mutazaki agité siko tanga kei ngana kitisi na se poto kabona na ye ndezalaka moi si camarade na yo kitisi na se opesi bise po kota na voiture moi si nanga tikala ko monika azobongisa basani abi non na mona muta ana parfum boyete mutalata bien boyete abi o mbali kitoko ngabi merci to kaboni pe a continuer pe na voiture akena na epe tompe na mati na epsi pe moi si nanga ibo moi si nanga pe ide pa mabeza akite to vandika ndezala kaka nde basololaka bango na mama copine deuxième fois to inviter siko yaki na ndaku bon to sale moi repas bato baye na ndaku banini nga pe nazaki na meilleur ami nanga na memaki ye auteko ya ngabi lokola copine nanga za wana peut-être ana camarade nemo aza na mbali te ezo occasion peut-être na koki ko présenter ye emsoko sepela na ye tant pe to ye to vandi biso nyonso et tout ba présenter pe moi si nanga a présenter camarade nanga pas camarade na ye ndeka bana solola akina cuisine ayebisi que moi si nanga kino na sepel na été aza bien te bon eleki nango pe tovandi pe kaka nde ezalaki kaka banini tosolola siko ntango esili bapa bolanda sikoyo tozokita mpo tokende parce ngai nazalaki na camarade na ngai ifaite kotika ye na mwasi na ngai tokiti mpe na se banini bon nde ezala kaka omoni kaka nde ezala bozokabwana opesi mutu bise kua nake napesi ye bise obi na misu ya mwasi na ngai azolula ngai abino mobali parfum boy mobali propre mobali kitoko boye yebisaka komba parfum na yo yebisaka kaka mwasi na yo taotale kaka après akoti na voiture na ye akei biso pe tokoti pe na voiture na biso tokotika camarade na ngai ngana mwasi na ngai siko tant tozozonga monika nde ezaka bapaya bayepa na yo obenga peut-être oyeba so bakomaki bien abengi siko camarade na ye baeteke nga tozalaki na ye ayebisi siko camarade na ayebisi siko master na ye ke mobali no akitoko mobali no alataka bien et puis parfum obike ndenge apesi embrase ngaka wana solo na parfum etikali ngai kutu donc ndenge eza wana fai na sukola me na sukola te funa lala na solo na ye mwasi na nga siko azokamwa abila na solo na ye abi non namona moto aza na goût ya parfum boye te ntango ye aussi là sikoyo mwasi nanga bando confirme makambo oyo nazalaki koyebisa ye après quelques jours aye obenga eselesi une semaine aye obenga siko mwasi na ngai non oyebi ke nakendaki epa ya nganga okendaki epa ya nganga nganga moko ya béninoise okende yanganaka nganga mpona nini oyo nakenda kotalisa makambo na bino nganga wana yebisi ngai ke yo na mobali na yo bokoumela te parce que aza mobali moko aza beau aza élégant et puis aza na esprit mo ya koplaire basi donc yo na ye bokoumela te parce que nganga na nga wana akosaka te ali mwasi na nga mpe asilikeli ye abino eza normal te komo yo kokokenda ndako ya nganga nga nazwa mobali na nga na nganga te nasala makambo na nga na kinganga te kono non eza mpona intérêt na yo banini eya kosala neti mwa dispute nde eya kosala ke mwasi na nga na camarade na ye bakabwana mwasi na nga sikoyo akopesa nga raison alors ezalaki eloko moko ezalaki na biso inquiétude ezalaki mingi tellement inquiétude ezalaki mingi na likambo yango mwasi na nga abino topesa na histoire na biso epai ya mama Eliane comme ça tozwa na idée ya bandeko mosusu mpe oyo bakoparticipe na lisolo na biso donc problème ezalaki problème ya jalousie donc nde toyokaka jalousie eza kaka na basi ya kisasa te eza partout donc motu so aza na haine aza kaka na haine parce que copine na mwasi na nga wana aza béninoise aza mwana botami awa mais tala niveau azokende na banganga mpo akende oprouve mwasi na ngai oyo akende koloba epa nganga ngai mpe toyebi te donc vraiment mama Eliane merci vraiment boyoki nakanisi bandeko boyoki nga bien boyoki ndeko mobali komo na ye papa Didier Masamba abaki mama Eliane ntangano komo na nga mpo makambo nazoloba bandeko na nga mpe bayebi yango kobomba komo na nga te vraiment loba komo na ngai mwasi nango komo na ye Armeline
botala oza na bana na kati ya ndako ozokanisa koza na bana parce que baza ba jeune ba mibange te mwana botami awa ndenge tosololi na yabi mama Eliane nga na uti Kinshasa ça fait 10 ans depuis ndeko na biso mobile aza ana poto abi na utaki Congo tango na ye ana kati ya mboka France ndenge ezalaka kaka na nzela ya mama leki na nga bazeki na fête moko boye tout ça na mona ki vraiment moi so jeune fille na ye oyo mwasi na ye Armeline oyo asepelaki na ye alingaki kande mobile alingaka mwasi ndenge boyebi kaka bana na biso bazalaki mutu nyonso azala na ami intime na ye mutu nyonso azala na oyo ya motema ndenge nga nazalaka na oyo ngai ya motema mama Jenny Mongaye ndenge nazalaka na oyo ngai yabe ya Zakari Tulomba ya ngai ya pasi pe ya bisengo ndenge nazalaka na Dina Ngolo mon ami d'enfance ndenge nazana mama Marie-Paul Lumbu bana wana mibale babotami awa mwana oyo mwasi ya ndeko na biso Masamba azali congolaise 100%. Camarade na ye azali béninoise 100%. Babotami awa bake classe nzela moko bake ba lycée nzela moko ba collège na bango ba université ndeko awuti koloba oyo mwasi na ye aza avocate. Mwasi na ye aza avocate atanga vraiment mwasi na ye aza avocate. Baza vraiment jeune couple. Sikoyo kaka ndenge expliquer bino problème ya jalousie. Nayebisaka bino babikolo oyo bakangamaka na bana na biso ba béninois oyo soki banani bi portugais soki banani o balingi kisi makasi. Moninga présenter ye mobali na yeke tela mobali na nga yende tosani tozokende kobalana na mobali na nga. Ye abandi kolula mobali ya camarade na ye. Béninoise abandi kolula mobali ya camarade na ye. Boyoki nenga pesa explication. Ce qui a taillé boye kotala bango a ninga za embrasser ka mutu opese moi baiser yeso la parfum zo boma makasi boye bike ba mibali na biso ba congolais so koute na mbali na congolais ya propre c'est kaza propre so koute ni pe na mbindo c'est kaza mbindo mais biso ba congolais to marka penza na mokileza la na mindele za batu mundu toza ka batu mo propre to linga elamba to linga parfum là c'est vraiment c'est connu de tout le monde batu so ba biso na modèle wana to linga ki elamba to linga parfum. Béninoise akomi kolula papa Masamba akomi kosepela na ye aza koyebisa mwasi mon camarade na yeke mobile na yo oyo ndenga aza boye na moi boko umela te ndenge nini nzoka kende kotalisa epa ya ba mama nganga na bango ba marabu na bango akende kotalisa bayebisi ke ba ko umela te me makambo oyo akende koloba soki toyebi te na marabu basola kinini abombi pe secrétaire hein boye bana koto baza bata polo likambo eza lobi aye pa expliquer kolo li mobali ke nganda na za boye na kendeke pa ya marabu muko na solola ki na papa Didie Masamba na solola ki pe na mwasi na iba mbele na solola ki na bango ensemble ne na za boye na kendeke pa marabu na kendeke kotalisa pa marabu po na iba venir na bino mobali oyo ozusi réellement bokozala na me marabu ya bisinga ke bokozala na ete mobali na yote okokende ningi nini okende kotalisa pa ya marabu nyonso wana nini jalousie aluli parfait za na nzoto ya mobali aluli beauté ya mobali ya moninga botala niveau ya motema mabe niveau ya jalousie vraiment kayen ti lelo na sa mo ya lelo bato ya haine bato ya jalousie bato ya colère bango nde tobengi bandoki ndoki azaka moto aza na masike na moto te ndeko na biso mobali papa Didie Masamba a mobali ti soki mwasi azosala avance koyeba abi mwasi bande kolula ye fio na bande kosala ye ba avance aza kolula ye me ye aza koyebisa mwasi na ye ke tala camarade na yo aza kolula nga bana bakoto yoko aza ne kutu kuna ta azokipe na ye kutu te azomona kaka donc ezosala eloko moko te mpo na ye azomona kaka c'est son ami akobeta ye virunga te akoki kosala ye mabe te zuwa na baninga eza kaka na mikolo te eza pe na ba jeune bato mosuku kasaka mpo moto anasa akoli arate vi akomi motema mabe na baninga te na ba jeune fille baza na bazuwa na mitema na ba jeune garçon baza na bazuwa likambo ya bolingo likambo mobali eza eloko moko ya babaki mbongo na mwasi faki babakisa pe na mobali esala nini eboma mokili yo moto oza koyoka nga po ndenge baza boye nanu babalani te bazana na niveau ya fiançailles babalani nanu te
baza nanu mwasi na mobali me nanu babalani te boyoki abi ke mwasi na ye akakosala nini alambeli ndenge ezalaka kaka mais asi ase présentant déjà na famille ya mwasi na ye ye mwasi oyo ya béninoise mosalaka kocritiquer congolais na kocritiquer abande kocritiquer ndeko oyo mobali amonaka ye nanu te na vie na ye lokola kaka moninga anosaki ke nazwi mobali azobalanga mobali ni blédard ba oyo abino wana auti na blédard mpona nini ye musala na ye azwaka babisaki musala na ye azwaka bacopain asepelisa nzoto azwaka bacopain asepelisa nzoto babanda kotamwa na moninga nanu azwa moto apropose libala te nanu bapropose libala te azaka moto bacopain azwi copain mo na 12h azwi mosu na 18h azwi mosu na 4h du matin azwi mosu na 8h kaka ndenge wana boyebi ke libala ce n'est pas donné à tout le monde babikolo oyo ata na banzela ya musala bato bakendaka musala soki bayeli mutu mayela mabe yakaka ya bikolo oyo okomona yaza jeune fille okomona yaza na 30 ans ana 32 to même 35 ans maza koyebisa mama mwa 50 ke yo tika mobali no ka boye mobali batika ke boye te ngana kolakisa yo mama marabu nde nini kosani okokanga mobali na yo na mituna bango baza kaka na makanisi ya bakisi na mituna bango kaka kisi kaka ba maraboutage yo baza nango yango na batu musu baza batakosangana kana bango te batu mususu baza batakosangana na bango te siko soki azoki jeune fille na biso oyo albaneke yaka tokende na marabu eki asa soleki na marabu ke baby sa ye akoki mpe kobebisa ye heureusement ke aza deja na mobali oyo aza kosurveille mobali aza kotalise mokili ntango mobali na aza koyebisa ke non nazomona mwana mwasi aza kosalanga baavance ye azomona waka pamba mais ntango ayebisaki na monoko na ye moko ke mobali no anasola parfum monde mobali no ambrasaki nga bongo naboyi kutu kosokola posola parfum ne osala nini ekolongwa nga na nzoto botala kolula naza kopesa conseil babela mwana wa mutu amufa wa teleja so baza kotela kote ya mwana mutu aza na bomoi oyo pa akufela atia matoi po asala nini ayoka tonton na biso oyo aza bien aza gentil soki aza ba tonton mosusu banoko mosusu abanda alie koto oyo me ye ayebisenga bimama nitu na mutu aserie naza mutu ba mauvaise vie te ça fait 10 ans depuis na mboka oyo na yende mutu soto ayaka na luki mukanda ne mutu solo ka mukanda na musala nanga na komi poser na biso ko fona cha mos na ndako na bala na fonde vinanga na fonde vinanga na banda kobota bana ngai na nzela ya mama leki na ye nde aye kozwa fiancé na ye obaza na ye mbota la camarade bino batu bozana no na bana na kati ya bandako na bino soki bomoni bana bazana ba ami ba camarade ba bikolo mususu bosala ka très attention ba mama nde tozabona kati ya ndako makambo bana basaka toyebaka te mwana epai ya kokende classe oyebi te soki akimaki classe pe baletaka uniforme te mpo alobaki o na changer uniforme te nde bakendaka okanisa mwana ke classe nzoka mwana ke pa bacopain yo okanisa mwana ke classe nzoka mwana ke pa bamarabu mpona nini influence ya bato mosusu ekoki kobebisa vie ya bana na yo influence ya bato mosusu ekoki kobebisa vie na yo moko eza na ndeko mosusu ya mwasi ayebisanga alobi nanga mama Eliane nakamwa mwana ya 35 ans tosalaka na ye mwasi ya 50 ans jeune femme ya 35 ans azoyebisa ye bino boyebaka na bino nde bakangaka mibali te bino bomoi mibali na biso benino na biso balingaka bino te po biso toyebi nde bakangaka mibali kokanga na bango mibali eya teke yo mpona bolingo makasi eya teke mpo balingaka mibali mingi eya te mpe mpona propriété te bango bazaka makambo ya kisi bino bayebobali bikolo wana soki oza mobali oza na mwasi ya ekolo wana yebake bakisi so liango ya modele na modele ti okangama kaka wana olia yango penza po soki otali bikolo wana babikolo naka ba west wana ka ba mi bazaka ba église bandaka na M esoki kaka pe na M soki bandi na M ekena oyo toloba tozobenga na Kinshasa ou esoki pe na M baza trop dangereux. Il faut qu'on fasse attention à la camarade. Il faut qu'on pone nane koki kotambola na ye. Tala jalousie. Heureusement que tonton o azali po akabola bango akaboli bango mibale. Soka akabola bango niveau ya kokende. Et pas ya marabu. Kokende pas ya marabu. Okende kotalisa vie ya ndeko. Ndeko na yo pete yo za béninoise. Okutana mutu aza congolaise. Bobo temene na poto, bokoli na poto. Comment koki kozo ide nyoso wana nini? Jalousie. Pona jalousie akoki pe koboma mwana mwasi oyo mwana biso ya congolaise akoki pe koboma ye pona zuwa
zuwa eza démon moko monene na kati ya nzoto ya moto. Zuwa eza démon. Soko oza na moninga botambolaka ne boliaka bo aza moto zuwa moninga na foka bwana na ye. Soko oza na moto haine moke moto aza moto haine il faut kabwana na moto ndenge wana. Po haine molimo na tango yaka tout moment ko sala o mabe. Haine, jalousie, colère, à tout moment sur côté moutou. Et après ça la moutou mabe, eza po aboma. Moi c'est onaza ko yebisa bino, jeune fille obo ki li solo na ye. Elle n'a que 28 ans. 28 ans, s'il vous plaît. Moi, si à 28 ans, à ça, il y a marabout. Bon, autant comme on a 30 ans. Bon, autant comme on a 35 ans. Tant comme on a 40 ans, bon, on a misala, moussousou, bozana misala, au moins, on a bazo benga na bino ba congolaise. Ba benga na bino ba congolaise. Ba benga na bino, bango bazo bakisama. Bazo bakisama. Li solo moko na betela ka bino na yebisi bino ke. E babikolo oyo kaka ayela ka mama moko biloko ko tia babanzoto na biso basi o boye na boye e komisa ye poto abeba nzoto bande ko bino bato bosaka na babikolo oyo esika moko bosala attention biso ba congolais toza na biso mabe ya solo to boyite toza mabe mais tozala kana biso pe bien. Po ba Congolais bakendaka te na musala po bikolo mususu eza wana babandosa nini basala bato wana kisi babenga na bikolo mususu atika ba Congolais non ba Congolais basala na bango ngote Congolais zaka na zuwa na ye na ndenge na ye moko boye bosaka place moko na bazuwa na ndenge moko boye fundo pa chef mukanda oyo eza yo te babenga na musala biloko moko ndenge wana mais makambo koma tina niveau yokende pa ya marabout moi na 28 ans s'il vous plaît. Azo kende pa ya marabout boko esala kinga nzoto malili nabi comment moi na 28 ans okena ndako ya marabout orobanga tate na barabike ko to bebliko zalaka babanga kango te ezaka pona ko benda bino matoyi ba mama surtout ba mama bwana bana basi bozana ba jeune fille na bino bosala attention soki bomoni bana bazana ba ami ba camarade ya babikolo kolo oyo bokebisaka bango botalisaka bango ke bikolo oyo elingaka mingi kokende na bandaku ya mabe kokende pa ba marabout bosaka ba maraboutage te bana babotami bayebi pe maraboutage donc bikolo wana pona bango marabout ya loko l'église nde biso to ndima Jésus Christ nde bango bandimaka bakisi na bango. Pona ba okende pa marabout elle quoi ndenge soto kena na église. Alors bossa la attention bino ba eboza na bana. Bossa la très attention bana soko moni bana bazana ba camarade ba bikolo oyo bandeko bossa la attention botalisaka bango boyukisaka bango ba émission. Na yebse kindeko o ngabi papa okosala yango moko na voice o expliquer batu po ba comprendre ba yoka malamu. Yango bomoni asali voice oyo apesi na kombo na yebi mama kombo na nga yango oyo lisolo o même na kati ya famille na nga bandeko na nga bayebi yango na famille ya mwasi na nga bayebi yango bana no fiançailles yango bomona ka batu mususu na fiançailles ka o fiançailles yango ekufi nango fiançailles ekufi pona nini nzoka nde moninga akiko sele maraboutage ayeko bwakela esor moka mabe fiancé ekufaka te ekufi omona mutu muso abali libale umeli te pona nini moninga moko mote mabe akiko sele makama mabe bo moni ndenge histoire na otako betela bino oyo mwasi abimi na ndako akangi bloko akepa yaya abima epamba te ye eza mbanda mutu asaleleki bakisi aparti ya mboka nini aparti ya mboka Congo yango wana foko mipesa na losambo ifo kosambela po ata mutu soko alingi kosala yo mabe aya kobebisa nzoto na yo abebisa bolingo na yo to nini soko akuti Jésus Christ na kati ya nzoto na yo akuti obombama na sa makolo ya Yesu mabe kokomela yo te mais soko akuti ozaka polele ozaka nde wana olali olamuki olali osala vie comme si vie yango ezalaki ya yo yeba ke basoro bakosala mabe bakosala kokomela yo ndeko oyo ifa kumisa Nzambe po mobali aza pembeni na ye aza mobali malamu mobali oyo aza mobali malamu sozaki mobali malamu te akokaki même kobanda kokushe na mwana mwasi wana sanke mwasi na yeba na ndenge ba mesala ba biloko kocha biloko na kati ya nzoto kocha biloko na kati ya kolia ongo mona pende ko makanisi pe bungi makanisi bungi akepa ke libela ko ba na kote ba yebola mbate nzoka nde camarade asasa nini asali makamwa mabe il faut ko sala très très attention
Papa Didier Massamba, en tout cas, merci beaucoup pour les solos na OPC. Na kanisi bande ko ba yoki les solos oyo tango bako yokango bako tirer leçon. Bino pe ba fiancé tango ozana fiancé na ko lakisa ye mutu te. Ko banda ko ma camarade na onanda kuna yo te, ko banda ma fiancé na surtout pe mukili lelo so pe mutu bwana na diapason moko taza la camarade na yo te. Il faut boza la ba camarade, boza la na identité ndenge moko, boza na diapason moko, wana bako boza la ba camarade. Mais ce bon moni ke boza na moi balance ndenge moko te décalage ça boza ba camarade te pourquoi pour na ko éviter jalousie pour na jalousie mal placée ezali pour na ko éviter jalousie ko linga te moninga o boza na diapason moko te linga moninga o boza na ndenge moko so bo ndenge moko te tchena mopanzi bosala très attention. Tant vous avez fiancé na yo, comment ko l'accès na batute, comment ko présenter na ba camarade bomba et bien na kati sachet, comment ko présenter na batute bando l'accès batu, fiancé na nga, fiancé tout ba camarade ceux qui na ya bo moni ba yembi ba yembe, ba bi ke moi si ya libala saka camarade na moi si ya ndumba te. Ba bi moi si ya libala asaka camarade na célibataire te. Tozaki tozokango mabe mais ba mikolo baza na raison pour muto aza na mobilité au mona batu muso aza marié a tu na conseil pas célibataire muto aza célibataire alala kana mobilité la mukaka na été azora ba kopé ba kaboni comment yo za marié okobanda ko tuna conseil pas célibataire kozanga mayele oza fiancé camarade na ba fiancé été ko kotse na kati ya vie amoureuse na yo te sala attention conseil ya deuxième maman na bino yango wana oza amato ya koyoka ayoka o eza deuxième maman na bino maman Eliane ni tout na lobaka ke émission oyo ezaka pona ko bebisa te mais ezaka pona ko bongisa na baka émission ezaka pona ko préparer ba o baza ko kende na mabala côté ya pe ba baza déjà na kati ya mabala bolanda mateya oyo ata un jour ekosalisa bino. Soko moni oza fiancé camarade na yo amuta ba petit chéri de gauche à droite tika ye soko moni oza marié ba camarade oyo azalaka trop proche na yo aza célibataire tika ye kosala nango pe eloko te tika ye pona nini mokili ya lelo ekomi mabe makasi ka moto abomaka Jésus ezaka Juda yebaka Jésus ndenge aliaka ndenge alalaka ndenge alamuka ndenge asokola ndenge akenda cabinet ye moto abomaka Jésus alors makambo nezo continuer ti lelo okozala boyoza na camarade moko aza mobile taza célibataire makambo nezo bosata bozaka la jeune fille to pe na musa to pe aye ko bebisela nini libala na yo aye bobisela bolingo na yo bosala très attention babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja pona lelo tosuki kande ba ke Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tatanza mkalo sakumuna, Zamba nubele sheneli bana betu bons. Bye bye.